La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Eloko nini ezoleka, eloko nini ezoleka. En tout cas, décor nasi boyebi bino nyonso décor. A comédien moko a sepelisaka biso. A comédien moko o a sepelisaka biso. O penza totalaka na bandako otala ozo seka. A courage. A mutu moko o a kipaka vraiment mambo ebele te. Problème nini o ekomeli décor bandeko nanga bokamwa. Nasi ba video ezali o notikela bino bolanda ye moko. Bolanda vraiment explication décor ye moko. Et ana bato ebele bokamwa le monde est méchant. À part théâtre, moi mobalo décor bomona. À part théâtre, amuto abanga nzambe. Amuto tomona ye na ba polémique te. O amona déjà décor na ba polémique nani atombola musapa ya koloba na internet. Décor amuta polémique te. Décor amuto akipara na ba problème te. Décor amutu moko malamu. Pona bato ba yebi décor te. Menga no kamwa motema baba peuple congolais. Bandeko tano tela bino vidéo o bolanda voya décor. Bolanda nde décor azo expliquer boyoka pasi. Bolanda décor makambu nyonso koloba. Boyoka pasi. Kongola motema mabe. Kongola vraiment motema mabe. Kongola libola mwa bandeko te. Kongola linya mona ka ndeko ne Kongola souffrir. Kongola libola mwa ndeko ne Congolais te. Lelo to mona ba prophète ndenge na ndenge ba bima na internet na ya lokuta. Na ya solo. Ba bima na internet koya olobaka makambo. Koya prophétisaka ba prophétie lukuta. Moi, mobalo décor nga na yeba depuis ma tete. Tanga ana shayer ote kabilamba na ya tombola. Et à place nga na yeba décor. Décor a bandi via théâtre. Courage. Aza garçon moko courageux. Le foute ya koma o akoma. Bandero nanga. Nanya yo loba lelo ke décor a simba kisi. Tonanya yo loba ke décor a tambo na kisi foza motema mabe. Po muto yo loba ke décor a na kisi foza motema mabe. Po yo sala be mission a bongo foza motema mabe. Bande onanga na otikela biyon to landa décor. To landa vraiment décor na minito. Et ana prophétesse moko abimaki na internet ayo loba buzoba makasi pona décor et puis décor asala ki réaction na ye na live eza penza vidéo moko o décor koyoka ye koloba omona pena kete moi mobalo aza sage et puis aza impolite. Biso osala banalise musu osala analyse a comédien musu a sepelite omona bengi avec impolitesse nyos. Et comme la rabiso. Mais peuple congolais, tant yo moni surtout ba prophète mboka na biso. Ba prophétie lukuté comme obima.
na ba prophète mboka na biso tangu yo sali prophétie pona mutu ndeko nanga o prophétiser o nzamba la kisi yo su prophétie pona mutu meke ko lukaye obima na internet oye nzamba la kisinga entel e mutu boye mutu yaya liko nango ozwani e bo sala nzina message wana te po bino bokuma ka ko na internet ba ko prophétiser la batu na internet ngo koma nini. Et puis chose grave c'est que prophétesse wana na ya na prophétie solo te ya mona aka batu nyonso mabe ye ba prophétie na ye kendare pa batu nyonso e pa na ye mutu nyonso zalaka mabe mutu nyonso zalaka na kisi mutu nyonso ya nzamba ngo lakisa yo ka bakisi ya batu nzamba ngo lakisa ma bapasi ya Kongo te bino bokanisaka succès nyonso euta na bakisi no ena ba succès muso euta na nzambe eza na ba succès muso euta na lola ke lola pene se klasa ki planifia ki bongisa ki ba succès bongo ezali succès nyonso te euta na kisi succès nyonso te bazwa ngo na kisi. Bande onanga, abonnez-vous, commentez, likez s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez, abonnez-vous, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, tous abonnez, tous partagez s'il vous plaît, partagez vraiment émission o eko me la bande ko bo sala ba live pono yo ko loba makambo prophète lobi bo zongo na ndenga solo. Si jango na bato ba sala na ba TikTok, o sala ba live na TikTok, bo za na bido na ba sujet. Pour comme TikTok et comme bokoma ka muke aussi photo a mutu oyo wano bambi okomi kolobela aussi photo a mutu yo wano tieboe prophétie bimi nzamba la kisingai décor zonga na makolanza décor ngo ebisibino ka kime makolanzambe relation décor azala ngona nzambe bino boye biango bino nyonso batu nyonso ka basimba akisi Bellevue abandi théâtre na pasi muke tia koli akomi bongo ti théâtre komi bongo asimba kisi. Décor yo abandi makambu na malembe tinzamba zo pambole azo komandenga aza asimbikisi finalement tondi mama mbanzambe kado nzamba sala raté tolo bakenzamba sala raté soki bino ba professeur zo yakaka okokufa nzamba la kisinga bazo boma yo batu bayebi ba prophète o ba koma déjà ko timbela yebi kake ba prophétie wana yango nde koma ko régner. Aebika ke pour gagner ba milimo abatu pour gagner ba ame a gagner ba nzimi il faut yaka na ba prophétie ke ba koboma yo il faut yaka na ba prophétie nzamba la kisinga kitoko te ba prophète a Congo bo sala pe soni ba prophète a Congo bo sala soni kitoko te kitoko te bandeko tolanda décor en tout cas merci na décor réaction na yo et ça vraiment kitoko mo faut qu'on réagisse faut que ça la ko réagisse à boye faut que ça la ba réaction moko boye ba réaction pena ya boye ndo moni balobi mabe pona yo balobi ça la réaction mbala moko il faut qu'on réagir mbala moko botika kato moni batu mo ba sala live bazo loba mabe pona yo ovandi pe ko zolanda live kota loba mbala mo moni mamo lo ayoki soni o ngana zwaki yango pa pasteur pa prophète moko boy tangu yo moni yango pa prophète mo prophète ana lobi e bongo yo zwango yo tiango na page no po yo sela ngo 2024, Gavker, to Yelibino solution. Pour n'a pas problème, ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker, to sali la solution. Yo oyo kota ménopause. Atana 65 ans, na Gavker, to simba moana. Et bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa, to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo, qui n'est pas telemaka bien te awa yo kayango etelemi et bongo oyo etali loposo vergeture mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hôteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire
ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Bavi po ya kolobela ozo ya ko confirmer likambo prophète alobi ozo confirmer ngo pe deko afo lukelo nyanzambe na yebiso ke professionnel ya solo to ya lukuta nanya yebiso ke deko aluka elo nyanzambe te peuple congolais to changer botika pe ba comédien ngo pe kimia basala pe vie na bango ata simba kisi eza ye na bana na ye na libota na ye na famille na ye eza ya binote Dekor akufeli mwana abo baki ene kulusu ale mwana na ye asali bozaka kolobaka na kolobaka est-ce que ba via bato etala kabino en tout cas tolanda na décor bandeko nanga partager biso na Facebook WhatsApp Messenger partager partout so peza mbali boso tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche de notification pour que prochainement tango tokotia ba analyse na biso eyela yo esika nyonso kolanda en tout cas tolanda nanu décor tolanda vraiment décor na bokebi nyonso tolanda e ozamala mu mingi tolanda. D'accord, s'il vous plaît, maman. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Réflexion, après, on a expliqué. Je pense que. Si c'est une prophétie, vraiment, on a poussé Solananga. Je ne pense pas au Fongola Live pour commencer la Makambo au Sala. C'est quoi comme histoire? Hein? D'accord. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si c'est réflexion, après, on a expliqué. Je pense qu'il y a un truc que tu as mal compris. Non. Naza na posa ya ko comprendre mabeto malamu te. Ngana se référer na kana ba commentaire eza. Soki wana problème nanga. Analyse bien, c'est chercher mon numéro, appelle-moi. C'est pas dans les lives comme ça. Yoka décor, yoka nanu décor. Oh, Yoka décor, on comprend bien te. Et ça, moi, je passe juste les messages. Oh, maman prophétesse. Écoute s'il vous plaît, écoute s'il vous plaît, écoute s'il vous plaît, Yoka, tout ça, je respecte les gens au frère Yokananu. Moutou oya pessimiste oya zu prophétie na yo. Moi je ne suis pas maman prophétesse, c'est un décor. Moi je ne suis pas maman prophétesse. Vous comprenez? Moutou oya pesi message pour na yo. Maman prophétesse azali ser Fatou Mombongo. Ye mouta pesi message. Alobi yozwa maman alobi yozwa sala balai. Alobi yozwa sala lai. Mais d'accord message comme cela par réseaux sociaux décor yebi makamunenge kendaka très bien. Maman, s'il vous plaît. Ozo l'erreur, mais ozo continue qu'on se justifie na. Maman, makambo kenda ndeni ni. Ngana tome mama kamuna internet ndeni. Hein? Oyebi makambo réseaux sociaux ndenge kendaka. Non, réseaux sociaux maman, réseaux sociaux. Maman, réseaux sociaux eza vie na ngati. Maman, je dis ceci. Maman, attends. Nazana pour sa profession à le plus important, prophétie. Ah, on s'en va linga, on s'en va na miss yabatu, na privé qu'on linga yango. Parce que na privé, on a un problème. Il s'agit de moi décor. Faut na pas na tuni maman na tuni décor bosolo la. Na te poto soana. Ngai na passer message. Même na lobby ceux qui va passer là qui mobile no prophétie.
Olinga koya nango na réseaux sociaux. Olinga prophétie comme askondeni. Yo linga ke commandeni. Toza bata réseaux sociaux ko linga commandeni. Maman wana a solo. Soki d'accord. Oui que Ornella a eu message on a réseaux sociaux. Est-ce qu'on est bi? Na lobby na lobby boy maman. Stoki ezaki prophétie ba pesi mobali nae. Alinga ya nango na réseaux sociaux. Oh, mais ceux qui va transmettre dans les réseaux sociaux, c'est normal. Écoute, maman, maman, na lobby boy. Objectif na yo ezalaki au commissaire nga message, n'est-ce pas? Mais oui, là comme ça. Message au commissaire. Na lobby, maman, toujours soit naté. Na lobby, ozaki na poso commissaire nga message. Message au commissaire nga. Merci beaucoup, Nazu Yango. Tu peux changer les sujets, s'il te plaît. Oui, Zela na yo comprendre ni. Ornella. Zela s'il te plaît, Zela Ornella. Pourquoi yo comprendre faut yo kati. Yo lo belangana ba tout d'abord tindelinga ba lien na ye. C'est pas important yo sela nga ba live pona yo monango. D'accord. Mais quand c'est très non, yo solo ba pour la mission ya batu mais quand na yo moko yo so ba tu nini. Na bibi nini olo ba mission ba. Ornella s'il te plaît. Boyo kamana de s'il te plaît. Ornella. Non, il y a un que c'est important. Pourquoi tu fais ça devant les gens? C'est important. Si on a lobby, c'est important. Nandimi que c'est important. C'est tout. Oui ou non? Oui, d'accord. Maman, on sali bien. On sali bien, mais dans le lobby, c'est bon, on peut arrêter avec ces sujets. C'est bon, na yo ki yango. Sigo, nengo yo ki bo, esko fomi chesko na ba prière. Merci, non, ni tient la prière. Maman, vie de prière. Alors, dans la vie de prière. Maman, tout ça la boy. Nazaki na vie de prière. Le contestement message, merci na comme na vie de prière. C'est bon. Au koko la photo nanga au changer sujet. Mais kasinga nazo silisa sinini na yoti nazo silisa. Ndeko moko bêtement qui n'a pas bien compris les choses, tu es en train d'écrire Sonia Nini. D'accord, c'est mon frère Sonia Nini n'a passé message. Est-ce qu'elle a fini d'accord? N'a fini d'accord. Maman, c'est mon frère, il est gentil. D'accord, moi j'ai déjà parlé avec Décor au téléphone si vous ne savez pas. Donc en tout cas, arrêtez-vous bêtement de dire des trucs que Décor n'a pas dit. Maman, je dis ceci. C'est mon frère. Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman. Oui. Merci pour tout. Nzamba Pambola, Nzamba Monao. Message nous est commis. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Tournage, tout bandit 3e saison chez Coco. Je suis tellement concentré. Nébi cité, moi je me donne au travail. Je prie et je sers Dieu. Prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Natanga la Bible, nous allons concentrer. Nzambo ayebi mite mabatu, ayebi mote mananga. Ce que je te demande, c'est seulement, toi quitter mon dos et on photo nanga et puis on parler de moi, na bati traboy. Message no commis, na yoki yango. Créer des sujets, oye sala batu bien, oye sunga, oye sala batu bien. Je n'alim pas na message faut na faire passer pas de corps s'il te plaît. C'est comme si ozoluka okitisanga comme si moi j'ai pas de sujet. Non. Na lobby boy maman. Na lobby boy. Si na lobby boy na bandela suka parce que il faut na zongi la musala na sengi baninga 5 minutes. Makambo loba. Eza mabete eza bien. Mais ce que je te demande de ne plus parler de moi dans ce sens ici, c'est tout. Message ya mama wana avant pelisa live na nango. Et mama wana ezamba liboso te asala bat ba prophétie asalaka. Mais ce qui est sûr, c'est là te maman. Oui, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, batu nyonso ba Hollanda a o ba commenter, c'est sûr ba ebinga, ba ebi fonctionnement nanga.
Ce que je fais dans les théâtres, ils allaient pour nous ça batou bonne humeur. Et à part Longola Yango, je suis un enfant dédié. Vous comprenez? D'accord. Maman, pardon, j'ai conclu bon loba maman. Oui. Comment on dit message à maman prophétesse wana? J'ai pas dit que j'ai nié. Hein? Na nié en côté. Mais si on appelle sur WhatsApp nanga olemba. Dans chaque jour ba prophète ba komelanga, ba mon affaire à poison, ba chelinga poison, ba salinga boye. C'est pas que toko saboter yango, mais to ozwa prophétie ba examinaka. Tozana mokili oyo makambo eko mabe. Mutu mususu akosala campagne. Moko d'abord prophétesse qui fat wana. Combien de prophéties oya kanango chaque jour? Ya fongola compte na kaka pona ba prophétie. Na ya te ke wa bando te ya oto te ya likambu bwetolo bela likambu be na bando te ya te. Compte na wana ezaka ka prophétie. Afongola ka soka afongoli caméra kaka po prophétiser. Soka fongoli caméra kaka dans une prophétie pona kingandi. Metango ozo ba prophétie ngo pona bato ngo bengaka bato ngo bango moko. Tango yo moni ko zui prophétie pona mutu benga mutango loba na prophétie ozweli ye ba prophétie ayaka nango kaka na internet. Ba prophétie nyonso o nzamba la kisaka ye ayaka koloba ngo kaka na internet nzamba la kisinga na moni bwe pona mutu na moni bwe toza mamba Alexandra tozaki nango tozo luka bato ba romona bande to no to ndo luka bato ba romona bayeba mwana wana za wapi to mona ki bobimaki te ba medium babimaki ebele me kaka ya ba mindele nde babimaki. Est-ce que ta prophétesse moko ya Congo prophète yo prophétesse to mona ki tomona kibino bozale wapi bobata maki wapi botika ba comédien tranquille botika bana bato basa ba vie na bango bokomaka nyonso kisi bato bavanda su kimia te bokomaka asimba kisi asimba kisi bomoni baninga baosimba kisi baopamba mayo peke simba no kisi na apekisi yo muta pekisi yo kosimba kisi azate. So yo moni ke te de ko apamba mpa simbi kisi yo peke simba no kisi. Kena ko simba kisi botika batu kimia. Batanga ni bavanda su kimia te. Moi mobala batana moi si de yo sala vie na calmement. Ana riche te ke yo so ki riche ngwandeni. Nzamba opambola na muke mke azwaka nzamba opambola e. Ane boste, ane muta mbongo soki te ya ndenge nini, me boza kaka kolobaka kofingaka. Kolobaka kofingaka kitoko te. Kitoko te. Esa la bino ndeni. Tong boyaka pena ba professeur lukuta wana pona ko bebisa ba via batu. Esa la bino ndeni. Tant boye ba rappelle que ba prophétie na bino wana batu nyonso balanda yango. Tant yo pelisi caméra pour ça la sa prophétie mon internet yeba que tout le monde olanda yango. Siko ça la bino ndeni. Tant boye ko sa ba makambu na réseaux sociaux. Nanzimite ke mutu mo bwa ko fongola no ka chaîne nzamba la kisa yo ka makambu batu. Don nzamba zana la kisa yo ka intel asala kibo azongsa kibo mutu bwa linga kufa mutu bwa zo simba kisi mutu non mo bwa abandonner mamba batu. Bo s'occuper na makambu na bino ezala bien. Bo s'occuper na makambu na bino. Batumsu ba banda dale neya. Nzamba zo batumsu na sa zo tombola bango likolo. Mais bino bomona effort a nzambe te pa na bino nzamba sala rate. Pa na bino nyonso zaka kisi za kitoko te moto nzima rape bola mwa nzambe. Moto mona rape ba effort a nzambe. Ezateka nyonso ezaka mokili. Ezateka nyonso kaka mokili esalaka te nzamba salaka. Nzamba salaka. Ena batebele bazwi ba succès na banzambe. Mais bino bomona aka mabe partout. Bino bomona aka bandoki partout eza kitoko te. En tout cas merci na bato bolanda Irsi Botelo TV sika no so bozali nzamba lola pambola bandeko nyonso bolanda ka biso ndeko nango koti na chaîne na biso s'il vous plaît partagez s'il vous plaît to partager nanu to partager no ba analyse aboesenga ba partager to partager tsa ba commentaire a bien nzamba pambola yo partager pour que likambo to sukisa no likambo to partager to bimisa no bato yo batabama kiona o to bimisa bango to bimisa no batabama kiona o to bimisa bango na poasa
moko esenga babima no na mpoasa ba faux pasteur ba faux prophétie ba professeur lukuta o boyela ba tuna internet combien ba famille combien epanzani likola ba prophétie na bino lukuta ba famille combien bozala naka simba kisi bozala naka so kufa kalate batango boloba ba kufa kalate ba kufa atendeni bobebisa ba vie bana batu bobebisa ba vie batu bobebisa ba famille belé likola ba prophétie lukuta eza kitoko te oza musala osala te luka musala osala ora musala osala te ke ko luka musala so ofongola ki continue à TikTok sala ta ba live nde baninga musu basala ya ba prière ba live ba prière na ba chaîne na bino no to mona te mais to mona ka ba live ba prophétie bo ba prophète ndeni o bo sambela ba tuté mais boya kaka pona ko prophétiser ça kitoko te. En tout cas merci bande konanga so zambala liboso koti na Yersil Botelo TV tango zo s'abonner ko bosa na te cliquez sur la cloche de notification et ko sunga yo prochainement tant to yana ba analyse na biso ko monango directement ici que nous sorozala activez cloche de notification abonnez-vous partagez na baninga partagez partout nzamba opambola yo il faut totika pena ba biloko yo eza kitoko mingi te. Merci beaucoup tokutani à la prochaine occasion bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.